Tu es bien dans ma beauté. Donc, changement nae et que ça la paix influencer peu ba chrétien belé ba ça la paix changement. Déjà ko lo ba question mo lobi danga o ba to ba benga rapé ba musicien mais ba musicien baza ba tout faut ba consulter ba père spirituel les ba pasteur. Soit ba musicien ba ya ka faire des niveaux sur les ma bête. To boité. Donc ye nabi ya ye kaka côté anaye comme lingaka bandumba mikolo po azaka bongote. Donc côté anaye comme mingi na ngamba bandumba. Peut-être les et puis azaka na langage moral obara na za hypocrite te. Mais bango mo ba pourquoi ba sala komba na bandela ngo susu. Tala neti Karashika aza pa anti valeur aza na poto. Aute ko boira ngunda na kombo ya moko ya ba combattant. Viewa yambo. Est-ce que va combattre apparemment combat on ezala pona biso ba ça. Tonya ta poto te. Na poto ta oza insensé ata oza anti valeur ba osala le combattre. Et ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre il y a année oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba. Pona bonne année, orphelin, azanga, losote, sosote, fufu ya koliate. Yande na olo baboué. Benga na numéro wana, opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi, le code de bonne conduite. Je suis très heureux parce que mon réalisateur a motivé Ngaï tellement makasi. Ça fait quelque chose de bien Bandeko Balandi, émission au le code de bonne conduite. Aujourd'hui, nous allons vous faire une émission ezali lokola ba émission nyon sauté au biso de ça la bino awa. Tozo luka moyen to kota lelo vraiment na mozindo une façon ya ko décortiquer voyage il y a pasteur Denis Les et puis profession il y a pasteur Nabiso le prophète de la nation Denis Les o lelo a commis objet ya makambo et belé napoto bandeko balandi ba image ezo ko circuler na ba réseaux sociaux ba misusu ba monner na boîte mabe misusu ba monner na gauche mabe misusu ba monner na makambo ebele ba combattant pe balobi ba kotika yekimiate bandeko balandi lelo to koluka moyen to décortiquer nyonso parce que le 4 vérités avec le vidéo les images peut-être non no besoin quitter boyoka quitter bolandango awa parce que to la bino na suka après cette émission à la fin de to koluka moyen to la bino ba image wana et c'est par là que vous allez comprendre bandeko balandi je serai toujours avec Saratola oyo azalaka moko ya bandeko oyo to sala na ye analyse oyo ezalaka apport na biso par rapport ya communauté congolaise apport na biso par rapport ya culture pe mboka na biso apport na biso par rapport ya musala obiso to salaka ya media obino bolingaka na ba op balingaka te voilà na ko pesa ba meilleur fan nyonso mbote le meilleur abonné je vous aime beaucoup toko lugan moyen mon réalisateur surtout le langage moko bon des livres Ferdinand Bochuale bo fungulanga tozwa Saratola une façon ya ko sala émission ensemble. Excusez-moi, il y a des abonnés des fois quand ceux qui n'ont pas casquette boye, na lati chapeau boye, et belé c'est pelaté, il y a ceux qui m'appellent mais t'as dit pourquoi dans lati chapeau na nenga sima non, ils ont une façon il y a kosala bokeseni émission auto sala ki liboso na auto sali siko lokola to changer bilamba te yango do bomoni to lukaka ko cha même et loko mo boye pour signifier que ce n'est pas la même chose donc voilà c'est un peu ça mais natamola nango boyete Sarah, Mbote tadi ngala pa Mbote na batu nyonso tu baolanda biso na ngonga oyo. Voilà, nakanisi aux 8 ans ya kota la réseaux sociaux la toute première question na kozala na yo tikotak Denis Les face aux combattants. Denis Les oyo azali pasteur
face aux combattants oyo baki loko là-bas agressé yé. Naza besoin naïeba cause, vraie cause, il y a agression, il y a combattants et pas Denis Les et Zalinine. Pourquoi moi je te pose cette question? Parce qu'aujourd'hui nous voyons le pasteur bakendaka ba voyage na bango privé ko se faire soigner bandeko na bango ba famille na bango, le politicien également bango kutu chaque jour do bazalaka kuna ba comme ça poto lokola changu, ba musicien également tout le monde a capé belé bakendaka ba sali ba soin na bango bazongi calmement. Et pourquoi seulement Denis Les lorsqu'il arrive en Europe ba problème est bandi ba comment ko empêcher même ba concert na ye abetate. Denis Les c'est un batana et belé au batom sous ba monite tout bien en wata talent parce que ba combattant bazo reprocher to bazo linga été pour na makamni bali makamoni kombo ya fali et puis pétage pourquoi parce que aza Moussa na Nzambi abima na kombo ya pasteur bien pasteur le prophète de la nation. Voilà. Mais la kati wana tu peux découvrir que papa a pengwa na ye akoma na ye muta pétage. Alors quelque part ba combattant ba moni azalo anti-valeur na communauté aroya na eka ko sala buzoba aza sous pasteur te bako permettre été ateya to asala likambo ko songolo pakala lokola pasteur po aza pétage. Ya mibale ba ebisi e pona fali. Ba combattant ba bi balinga fali te parce que moi j'ai suivi une vidéo na ko accuser bande on a biso ba combattant te mais na tala ki vidéo mo ba epise tika combat fali hein fali nenga za na ye mon kutu atolinga kabeta concert na poto te sala ba biloko na oningo salaka mais tika combat fali sala ba buzz na yo tika okomisa fali. Donc voilà omi balenga na yebi que ba combattant ba hotelemela Denis Les. Mais est-ce que c'est important aujourd'hui? Nous tous nous savons lit il y a ba combattants balitaka pour la bonne cause selon bango pour na mboka na bango o ezo marché bien té et aujourd'hui combat na bango ba dévier yango vers un individu na kombo ya fali pourquoi et puis s'attaquer aux gens au par exemple ba portaka soutien na bango et pas fali lokola papa Denis Les. Bon mutu na mutu azana ndenge ya compréhension nga comprendre makambo ndenga réfléchissaka ndenga zelaka ba décision peut-être pas na biso to mona ngo c'est important te pas na bango c'est important. OK. Nazo yakawana na oetali ba anti-valeur na eloko utu ko bimisa ete bango balitaka contre les anti-valeurs siko ba monique pasteur Denis Les azali anti-valeur o bango bakoki ko combattre par rapport ya musala na ye na oye azo ko apporter na bandeko na ye ya ba musicien mais le combattant et même ba frère nanga ba papa nanga les anti-valeurs oyo etondi sami na poto kuna na communauté vis-à-vis ya mboka na bango pourquoi ba combattaka yango te et ils doivent combattre seulement oyo etali ba musicien soki ba ki poto. Question na eza bien mais bango mo ba pourquoi ba sala combat na bandela yango susu tala neti Karashika aza pa anti-valeur aza na poto aute ko boire ngunda na kombo ya moko ya ba combattant viewa yambo est-ce que ba combattre était apparemment combat ni zala pona biso ba takisa ça bango na poto te na poto ta oza insensé ata oza anti-valeur ba osala le combat non dit za ya biso ba takisa ça. OK. Voilà, Sarah, je suis très content tellement vous répondez bien. Il y a des questions, il y a des idées. Oh, ezo mata na mutu na ngai. Nazo lingana kota nanu. Na deuxième point oyo. Justement en parlant de Denis Les, c'est un papa, un prophète de la nation, un serviteur de Dieu. Son apport à la nation congolaise. Qu'est-ce que vraiment Denis Les aujourd'hui représente na mboka na biso pour akoma sujet ya ba agression face aux combattants? Pour n'engager représenter rien, à mon avis, le rôle là, païen moko ça babeuse nae, chrétien moko révolté, azoluka ramener toute une nation na enfer,
détruire bana nzambe kosilisa bato foi na confiance et puis kolongola bato na kati église voilà namonaki aza motu moko oyo aye kodétruire église réputation ya église réputation pastorale et puis aye kodésorienter foi bapensée kondima ya bana nzambe voilà. Mais si s'il faut parler il y a makambo utu koloba wana, Deniles n'est pas le seul pasteur au monde oyo des fois akenda quand même vers babengaka bato ya mokili pour apporter soutien na bango kotia des fois makambo d'autres pasteurs bazalaka incapable ya ko expliquer na bana na nzambe bazo ko sala ngo ndakisa le pasteur Makoso Obiso Nyonso Toyebi, c'était un influenceur camerounais oyo azali na audience belé, c'est un pasteur mais c'est que à ça la na réseaux sociaux au moins peut-être que non quelque part aussi la comparaison n'est pas raison. Makoso est un influenceur Toyebi na caché wana bimela bongo mais c'est un pasteur aussi kozala pasteur na ou pas Toyebi abima bongo Deniles azara bongo ta asali changement non mais et ça différent à dire parce que au monde de Makoso abima bongo Makoso déjà au départ pardon maman ozo continuer au départ il était pasteur et puis ensuite a commis influenceur Makoso azaki mut internet pende ya babeza suka pas aller là ba prison OK a commis des pasteurs maza muta babeze mais Deniles abima bongo te OK prophète de la nation chama ina télévision mais là nini boye Nzondo TV moto Pelisa moto tu vois tu es bien na mambo te donc changement nae et ko ça la paix ko influencer pe ba chrétien belé ba ça la paix changement déjà ko lo ba question mo lobi danga o bato ba benga rapé ba musicien mais ba musicien baza bato faut ba consulter ba père spirituel les ba pasteur si ba musicien ba ya ka faire Deniles wana za mabete c'est normal bazo lukata msu lobi ko baza pe na ba problème ba na besoin assistance pastorale eza mabete mais ya mabeza o tozo mona changement na o ya sali et ça complique les enfants de Dieu. Mais Sarah kakawana na makambo ya le pasteur Makoso question mususu do yelingai azalaki beziste mutu abeza makasi a commis influenceur et puis ensuite a commis pasteur, donc nous pouvons se dire que non kati na biso tozalaka na ba qualité ebele tozali na makambo ebele o nzambe akoki ko inspirer biso des fois pe pona côté ya bato face à Deniles par rapport à option au biso tozanango okoki ko chaye na ngambo nini ou oko préférer na ngambo nini na ngambo ya pétage ngambo ya sapologie ou bien de l'autre côté il y a trop sérieux ya ngambo ya ba pasteur nulle part. Nulle part, Nandine. Kasi nulle part. Donc, je préfère pas. Tu préfères pas pourquoi? Parce que Nini oh il y a au sepela nango penate pas il y a pasteur Deniles. Exact. Makamunyo soit Deniles ça salaka vous acceptez? Na sepela ne loroté na sepela pété ne loroté. OK, merci beaucoup. Azamuto, aza humain. OK. Est-ce que aujourd'hui voir le pasteur Deniles na boîte de nuit ou ba vidéo nyonso ezo koleka na ba live na ye azoko sala les gens interprètent que ezali bisika boni bandumba bakendaka kuna memetakala ça ba vidéo eza wana tout le monde. C'est selon toi oko qualifier acte wana ndenge nini parce que nga nazomona eza lokola une façon ya kokende ya kosala évangile na ye na kati ya boîte pona ko bongolisa bandeko oyo basalaka musala butu bien musala nzoto mitema. En tout cas, ce que ça façon wana kaka nde il faut akende ko prêcher évangile on va prêcher ngo bongo. Ça n'engage que ye na bato bazo croire to ba ondimela ye. OK. Mais ngape lora na za chrétien en tout cas na misu nanga et lobeli ngape makamususu. Na misu no et lobelo makamususu ndeti makamunini o de lobelio na misu no sara. Non, comme on est dans na kati na place ya ba boîte wana akenda au côté ya te. Akio sa playback ako yemba ki monzemba malili ezanze monzambe te akio te ate donc akena ye ko sa pétage akena pona ye ya pétage. OK
Un païen tout fait. Mais Sarah, nous apprenons aussi son album qui va sortir bientôt. Lorsque vous regardez cet album, et vous allez appeler le coup Moyanzambe ou bien vous allez pas juste... Pasteur Sonic Afuta, na boîte moko na États-Unis, akenda rotea. Kota la boîte penda, o ba acteur a filmé, ba patron, ba kotaka, akenda rotea. Ok. Matéa na toucha Rocky Balboa. Bolanda témoignage n'était ba période à son barra Porsche. Après ça carte de visite à Bengsa na bio. Ils ont la place au côté pour terre. Au côté pour racheter ba amabatu. Mais ya kenda qui concert live ya ki Mondimba Malili a qui au pété. Purement païen. Qu'est-ce que l'on tout na ngani? Ceux qui na kati album naïf, vous ne voyez pas est-ce que Elo comment Bouépé de la part de Dieu pour la gloire de Dieu et Koki Kobima na kati album naïf? Je ne pense pas parce que jusqu'à là tout le monde a ka bolingo. Déjà pour la gloire de Dieu, à Salaki ba casting à clip. Il y a un pasteur. Shooting naïf. C'est là un shooting te casting à clip né dans l'obé. Ça qui casting à clip. Ah, dans mon qui na chaîne, il y a frère rebelle. Il y a pas Nzambe, je ne pense pas que Michel Bakenda a besoin de casting. Il y a ma fille au bazar ma belle épaulée. Ma fille au bazar Moutakala, bazar demi moitioni. A roluka musika ta okeka na kati église, ba ser église bazar wana. Au ça na bango clip. Ye clip casting avec koluka on a plateau et puis bata azozwa pirement bandumba à moitié nu. Sko na ebité to comment sangisa molili na pole. Or différence faisala entre ba païen na bana nzambe. Sko na ebité nzembo ngo kombo nzambe pe rozala na kati. Après ba danser za péter ba bini. Je ne pense pas album na eza pétage. Azaka na makamba buzoba ko rompre kana buzoba déjà. Mais le pétage en Christ selon Yemoko. Okay. T'as dit on ne se moque pas de Dieu. Souka lango ezala ka bon. OK. Oko sala buzoba na komo nzambe. Oko boma bato na sima komo nzambe. Oko escroquer bato soit disons za pasteur na sima komo nzambe. Mais souka lango ezala ka on ne se moque pas de Dieu. Qui m'ont dit mama Lili. Bolingo eza kitoko kitoko. Nzambe atikili biso ka bolingo te. Kasi yango nazo ebisa yo te. On ne se moque pas de Dieu. Ça va. On se moque pas de Dieu mais na place on appelle na moni eloko mabe de neli ça invité. Ouais, yo moni na hote. Bolingo eza kitoko. Parce que yemoko Bible lobi to lingana moninga no ndenge. Les actes aussi comptent, c'est là que ça a idée à nzembo. Acte ni ka po ayembeli mama Tina. Te bongo yo zotala ka acte wane bongo bato ba recruter pour na clip. Otala te. Qu'est-ce que papa Denis Azana a besoin pena ate ya mokili selon toi Sarato? Je ne sais pas, Antéchrist. Voilà, merci. Naza n'a besoin n'a temps ébélité parce que tu as autre chose à faire. Je sens que tu es vraiment fatigué là. Tu as beaucoup travaillé. RP Tobandi émission Tongo Makas. Tu as autre chose à faire Sarato là. Quand vous regardez Nanyo Soana, en tant qu'une chrétienne, vous connaissez aussi Dieu. Vous maîtrisez aussi des fois Makambo Etali Nzambe. Voyage à Papa Denis Lessi. Et Koki Kozala na qualité nini selon toi? Est-ce qu'il a trop fait ici avec nous le Kino? Maintenant, à qui est pour toi qu'il doit continuer comme ça là? Pétage na. Il y a aussi la mission à Antéchrist. Il y a moi sali na Congo. Il y a moi que ça na poto. A voyager na le roi pasteur. Tu as ça t'es une église ni. Bandaki. Ba Francis Tatou ah. Ok ba Cameroun yena moi sina ba ke ba tei. Ba ok de par-ci par là bazo kenda côté aka. Yé à qui poto to monika na kati ya pétage. Na ba boîte, na ba photo shooting, na ba chef. Ate idée à l'église ni. Peut-être une façon ya ko évangéliser ça. Papa. Maman. Oui ba nzembo frère Patrice. Il faut être chaud.
ou bien très fort, ainsi dit l'Éternel. Azawapi. Toboite. Donc ye nabi ya ye kaka côté anaye comme lingaka bandumba mikolo po azaka bongote. Donc côté anaye comme mingi na ngamba bandumba. Peut-être les et puis azaka na langage moral obaka na za hypocrite. Ozana nikasi. Il n'est pas hypocrite, c'est trop clair. Makambo ba pasteur mususu ba sala ngona nkuku. Il y a do sala ngona mpoisa. 1000 fois je préfère ba pasteur o ba sala ngona nkuku de peur que ba désorienter foi penser ya ba chrétien. Au salama bena emena kuku parce que chrétien so amoni de pasteur o mela ba wisko langwaka. Yo ote ya mukoni ni kiatika masanga. Ote ngani. Oyo eza misala ya antéchrist. Na suka na apocalypse balobara ba prophète ya lokuta pe bakobima. Eza na misala na bango pe. Eza na batu mususu Saint-Esprit esekima nzamba pesa bango mukongo. Batikala ka na kombo ya prophète pasteur mais nzamba ala asuste asa ela rane bokiti azasi amta ba science. Voilà. Mutu to vivre le lo eza na ngora temps apostasie. Apostasie. Oui, ba pe makambo ebele hein. Temps apostasie yango. Toza na temps ya apostasie, toza pe na temps enlèvement. Ba pasteur Denis Lesiwana, c'est Dieu qui les expose aussi comme ça. Okay. Baza bato basaleli ba antéchrist. Antéchrist azalwa Saint-Esprit ya antichrist. Yemda ya ko annoncer antichrist. Parce que so totali na apostasie to na apocalypse ba signe attend de la fin tout wana. OK. Qui pédé zara ya obata mate, qui lesbienne za ya obata mate, donc nyo c'est comme nango normal. Bato ba komo bala nati ba pédé talaité. Nazo mona ngwe pa mingi. Bamboka msusu de ba accepter loi wana. On comprendre. D'ailleurs so za pédé za lesbienne so ba kingondo za na facilité. So epoza na misala wana mibale pédé lesbienne oza na succès na monde, bato ba soutenir yo oza na ba branchement bien. So za mobali mwasi ou souffrir le beau à Nzambe, aux à la part accompagner la grâce à Nzambe. Donc c'est compliqué avec ce genre de personnes pour n'enga à antéchrist. Voilà, merci. Bande Walandika nde na lobaka. Tosi lisaka émission au boété, il y a toujours quelque chose. Le monde touche à sa fin. Oui. Le monde touche à sa fin. Tout ce que nous voyons, ezali babilembo ya tango asuka. Ouais. Qui est ton maître et qui est ton modèle? Nani oyo on dimela et pourquoi on dimela yi? Si vous êtes un enfant de Dieu, okomemamana na mo pépété, même si ton pasteur va coutiller le beau qu'on a na sac, tu ne connais pas son alliance avec son Dieu. To compara kaba fete. Ah, pasteur wana pe na monaki ye na boîte, anga pe na ko kene boîte. Pasteur wana pe amelaki whisky donc nga pe na ko mela whisky. Non. Nous biso nyonso toza créé par lui, Nzambe, notre papa. Mais nous devenons enfants de Dieu. Tokomaka mwana na Nzambe. Et ce n'est pas donné à tout le monde yakokoma mwana na Nzambe. L'important, ce n'est pas d'aller à l'église. L'important, ce n'est pas l'église. Yamotuya ezali kosambela, kondima. Le vrai église. Église à solo ezali mite manabiso. Et puis peut-être les chrétiens vont contredire ngaïté. Église, c'est nous. L'église, c'est nous. Ba place toke na poto kuta na to sangana pona kokumisa Nzambe na vrai terme ba benga ngo ba temple. Aujourd'hui, il y a ceux qui traitent ba pasteur na bango lokola ba Nzambe. Ils considèrent ces pasteurs lokola ba Dieu. Ba kopiaka makambu o ba pasteur na bango ba salaka même ya mabe. Non, il n'est pas prohibé, c'est pas interdit que frère Mogobo, sœur Mogobo a copié et le Mogobo ya malamu pasteur na bango asalaka. Oui, un pasteur azali molakisi
ministre, un pasteur azali modèle, un pasteur azali exemple moko boye oyo tokoki kobana ko s'en servir na yango na vie lokola Jésus-Christ azali maître et modèle na biso nyonso. C'est comme ça que moi je disais tantôt, bande konangai na se ya mokili awa tozalaka na denzela. Tozali na nzela malamu oyo ezali nzela ya Nzambe, nzela vérité, nzela ya lumière, nzela ya vie. Na nzela ya mabe oyo ezali nzela molili, nzela satana, nzela ya sodomi, nzela ya kufa, nzela ya ba plaisir, nzela ya ba courte joie, nzela ya des choses vaines, nzela ya ba impression, nzela ya makambo nyonso bino bozo komona na se ya mokili. Et les enfants de Dieu, je vous informe aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le monde est dirigé par le Satan, par le diable. Le diable cherche à dominer le monde par tous les moyens. Le diable cherche à comme égal dans Nzambe. Le diable cherche à tout prix à avoir contrôle ya mokili nyonso na bato bazo ko vivre na sa mokili. Mais je pars quelque part là. La Bible nous dit nous vivons dans ce monde ici, mais nous ne serons pas de ce monde. Tozo vivre na mokili, mais toza ya mokili oyote. Nous sommes comme ça. Yango pedo ngomoni aujourd'hui toza la kananzela na banzela o to na banzela misat o tozwaka éducation na vie. To bandi na nonanda kuna biso o ezali éducation de base. Toke na classe et puis toye na église. Ba pasteurs, ce sont des exemples pour nous, des modèles. Ezali ba canal o Nzambe à travailler à partir na bango. Le pasteur, ils ont la facilité, bazali na ba moyen belé aussi ya komema batu na ndenge ya mabe. Na classe aujourd'hui, si un professeur vous enseigne mal, un professeur na place ya le atie là, na place ya lui atie elle, ça reste comme ça. Elle peut-être au moyen au découvrir en pour au réparer faute wana erreur wana, ça sera peut-être trop tard au kota qui déjà na ma bébé erreur et toni sa mina vinayo. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui le professeur pour aller à la classe biso ba tozu moi grâce ya kotanga au komona professeur a repassé chemise na ye moi bien ateza ya kala alati polo na ya bien pantalon na ya bien moi basket na ye bien soulier na ya bien ezali na tenue exigée parce que vous venez pour instruire, vous venez pour donner, vous venez pour kokota eloko mobi na kati ya ba vie ya bato. Yango donc bomonaka na ba université ezali organisé na ba école ezali bien organisé okonokuta un enseignant akoki koya classe te na lipapa na sandal akoki koya classe te na chemise et toboka. Pourquoi? Parce que bana bakoki kozala distrait na oya koki komema na nzoto na ye okomona te madame aza atie maquillage atie make-up nzoto mobimba elongi mobimba bakabelo ti na se ya nini. Pourquoi? Parce que ils sont censés ya kozwaka juste connaissance au baza nango ba partager na biso ba etozala ka belève ba etokindaka poto yokola. C'est pareil avec le pasteur. Le pasteur sont censés ya ko orienter biso vers makambu ya malamu. Le pasteur sont censés aujourd'hui ya côté ya biso la bonne parole. Les pasteurs sont censés ya ko orienter biso vers banzela oyo epesaka vie, la vie éternelle. Makambu oyo ekoki ko construire. Mais si aujourd'hui vous voyez que le diable a opéré les sous pas ya bandimité, mais diable a commis ko incarner yemoko na kati ya ba pasteur. Ceux qui sont soi-disant pasteurs, mais en soi bazali pasteur T. Ici, je parle pas, il y a prophète de la nation de Niles. C'est un exemple on a kozwa et nazo koloba avec les enfants de Dieu, ceux qui prient en fait, parce que ngai peut-être na la connaissance nango makasité koleka. Mais aujourd'hui tout ça la constamment que le diable a commis qu'on opérer na kati ya ba père spirituel na biso, le diable a commis qu'on opérer likolo ya ba pasteur pour la ko détruire bana na nzambe komema bango na mabe. Le diable azali rusé,
mission ya diable na se na mokili ndeko ezali pona ko détruire. Le diable a pesaka na gauche, a bombi na droite, ou a pesi na droite, a bombi na gauche. Le diable donne toujours avec des conditions. Ndeko, eza lokola un exemple bête lelo na ndako na biso, papa na biso alataka kilote na ye na sens ya mabe, na ndenge ya kati abimisa ngo libanda. Ayepe afandi. Papa na biso ayaka azui polo, olie liboso, achango liboso, mais abalusa ngo na ndenge asima. Lobi pe bana bakoki pe ko banda kozwa ngo lokola ba exemple. Bakomi pe ko pratiquer yango. Et na kati na mokili, na kibonzambe déjà mwana oyo akomi ko copier makambu pasteur na ye asalaka ya mabe. Dis-toi que okomi ko mikota na kati ya mabe na kati ya libulu. Aujourd'hui, diable a ciblé quoi moko boye ayebi ke na bandimi soki tozo kota bien, tozo coopérer malamote, alors nous devons cibler le serviteur de Dieu. Yango lelo bozo mona ba scandale koti na l'église. Aujourd'hui, tozo retrouver mokili na kati ya église. Aujourd'hui, yango bozo mona ba sextape ya ba pasteur partout. Aujourd'hui, bozo komona même ba chantre de l'Éternel, bazo ba komi ko trouver makambo o ezali mabe, ba komi ko trouver yango bien. Aujourd'hui, banzembo o ezali pour adorer Seigneur et comment ekota mabanga, ekota ba dédicace, ekota ba remerciement. Au lieu de remercier Dieu, au lieu de glorifier le nom de Dieu, au lieu de rendre gloire na créateur na biso, mais aujourd'hui bato bakoma ko batama na simankolo pour na koluka moyen ya koteka misala na bango mabe bien. Vous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, tous se mêler na makambo ya ba serviteurs de Dieu te. Ezali très somme, eza trop mozindo tout un chacun yebi alliance na Nzambe. Si vous êtes un enfant de Dieu, restez na principe, na logique, ya ko respecter mibeko, le 10 commandements, kotambola selon ba loi. Évitons ya kolanda le pasteur parce qu'ils ne sont pas de Dieu, ils sont de canal. Et puis bazali obligé te, alors déjà Péric, azali obligé te aujourd'hui, azali obligé te aujourd'hui lelo à s'aimer et le comment bwekati na yo, ce qui yo opécie pouvoir wanate. La vie et la mort. Ezali na kati ya lolemo na biso pouvoir wana Nzambe apesi biso. Nous devons détruire misala nyonso ya Satan o azoko tia pour opérer pour na ko dévier bana na Nzambe zela. Mena lobi ce qui bon ça va na bombi yo petro réalisateur fongola. Est-ce que makam na lobi na kosi olongoli Péric? Olongoli Péric. Olongoli Péric. Naki na contrat. Oyoki molunge makambo. Non. Sarah, ça fait mal aujourd'hui. Tu es une chrétienne, Sarah, ça fait mal aujourd'hui de voir même dans l'église, le fille vienne dans l'église, ensuite tout l'union sont à Vimbissi. Non, mais Sarah, ça dérange. Ma bina et outana lola, oui, ma prétexte à nyonso dans ce outana lola. O comme on a film moi voyez l'église, on dit que bina anikisa ka tolo na. Non, bon yo ça va venir na tolo ndeni, bani ça peut faire là. Mais oui. Et puis le cul, quand vous prenez ça, vous bougez ça donc à la télé aux obine la Nzambe, non. On se moque pas de Dieu comme a dit Sarah Tola. On se moque pas de Dieu. Sarah, tu sais, moi ça commence à m'énerver. Yango o monaka na lobaka. Tadi tikanga makaba de ile c'est mutu passé. Le vrai Dieu. Ya on a longo di père. Eza kati na biso. Eza kati na biso. Il y a des hypocrites na kombo Nzambe. Mais ce nom là ba jouaka na yango te. Bango ba comment ça la mbongo ka ndenge mo. Nyonso ba koma ne touchez pas mais ouais. Ouais ngo biso tout ba ouais. C'est la Bible qui dit on touche pas mais ouais. Ezala biso. Nzamba loba faisons l'homme à notre image. Moi, je suis l'image de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous dis que le pasteur ne sont pas de Dieu. Bible, comment ils ont pasteur ouais, c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Toute personne a un enfant de Dieu. Péric Olongoli et non Sarah. Terrain yango yo. Makambo ya malonga ngo mais les gens ne vont pas suivre ça, ils ne vont pas partager ça.
mais ceux qui ont un honneur, il y a Kofinga Batu, Talabanini, ils sont là. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, kokopier ya mabe au pasteur na bino asala kate. Kokopier ya mabe oyo, mutona yembe la kanzame na lingaka ye mingi. Kokopier ya mabe na yete. Copier ka côté ya malamu na ye. Parce que le jugement devant papa, tokozala chaque motoné tumbu na ye. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Ato sali problème ya ndenge nini. Ata bo sala kyango na papa na yo na mama na yo. Mais mokolo suka bako sambisa yo moko. Mokolo ya suka. Bako sambisa yo moko. Moi je de larmes aux yeux. Bon. Cette émission je pense to suka na wa. Bonsoir par na bino. Un grand merci na ba maman nyonso. Bosale la nzambe na ndenge malamba papa nyonso. Maman Bijou Ketani, la femme de papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup maman Bijou. Un grand merci na maman Zozo. Maman Zozo, la femme de papa Noema Vakala Nzinga. Un grand merci na maman Deborah Lubanda Kilo Amera Calgary. Un grand merci na maman Yvette Mbangu. Angelos Karouane. Merci. Liboso na Yesu bamakango atadi bakozala te bato mabe bango bato mabe bango lorsque nous sommes en train de ramener les enfants de Dieu mais yango tozo ramener makambo malam mais tozo ramener le makango de tadi vient faire bakozala te liboso na Yesu le makango mokolo na suka mokolo na somo liboso na Yesu likango atadi wana ya rigini ya kozala te liboso na mais au monde que non tu sais que Sarah je vais te dire quelque chose ça c'est les mensonges face moi là où on parle on prononce le nom de Dieu j'aime pas mélanger ça le mensonge les makango de rigini toi tu m'as vu avec les makango et bon les choqué poani et puis au bandu kotanga na basi la Allemagne basi ya Allemagne bakozala te kene pe Belgique liboso na Yesu Ankara bakozala te Belgique otangi liboso na Yesu flat wana ya bon marché okendaka ekozala te liboso na Yesu makolo na piscine na peignoir ekozala te le bon Dieu te voit le bon Dieu te voit tout ce que tu fais nzambe azomona yo siko na yemba te nzambe azomona yo eza lokola moi est-ce que yo ebike moko ya ba frère na biso moko ya ba frère na biso ayaki kosenga le pardon à cause de serviteurs de Dieu et moi je suis parmi batu oyo ba servaka nzambe même si nazali na ministère te na église te ministère nanga eza caché mais un jour oza na chaîne YouTube apport à nzambe na chaîne noizani il y a une émission qui s'appelle la maturité spirituelle. Entrer bakoba baomona que cette émission est yambaka ni nganga ni maître spirituel et yambaka juste le serviteur de Dieu. Ba côté hein. Ah non, bakota kaka bakomona. Ba ça analyse pour pasteur pe bakoma na ba. Non mais les analyses to ba côté. Les analyses que le pasteur fait. Non, l'émission ça s'appelle la maturité spirituelle. C'est pour aider ceux qui sont immatures sur le plan spirituel. Ya kozba balendi sama katina. Aujourd'hui, bakota tadi ekozala te mbala sima soki Jésus Christ a été.